Bonjour fidèles téléspectateurs de Marie Nanzebo TV, toujours dans le plaisir de vous faire plaisir. Comprenez-moi pour la tautologie, merci. Merci na abonné na biso nyonso bolanda biso partout, partout, partout. Na kati ya République démocratique du Congo, na Congo central, place wa plutôt enregistrera mingi ba émission na biso. Merci Nabino, merci na confiance. Au boti karaté kopesa biso à chaque fois. Toyaka na ba sujet pe na ba idée bozalaka wana na ba conseil na ba félicitations merci reproche pe eza important parce que toujours en ebele merci yango esalaka ke to améliorer façon de faire na biso. Je vous prie de vous abonner sur notre chaîne Marinon Nzebo TV, beau s'abonner ebele pe beau partager ba vidéo ebele partout bozali. Merci à mon vieux Breva Tondi depuis Belgique, merci à l'autorité morale depuis Belgique, merci à maman Nicole Tuela, Roli Wakala, Trésor, les noms Ezokima, mais Trésor toujours, le banquier, moi je t'appelle comme ça, les banquiers. Et ça la kababiso, bah vrai bien, merci, na bino nyonso, oyo bo sabona kapé, bo partage ba vidéo na biso, bo aimer ba vidéo et ça na biso bien lelo. Toi le sous na sujet na biso ya malamu, merci. La coiffure na biso ya kitoko ba osa la biso. La créativité toujours pour ça la biso bah vrai bien, il faut toujours savoir créer, il faut pas qu'à tout la naka ba tout biso peut tout créer hein. Ça va bien, merci. Ma conseil na bino ça va absorber le loto et tout la sabino comment est-ce que biso pour tout bima kitoko boy tout ça la bien boy tout ça la ka mafuta na biso fait maison. Mafuta na biso fait maison tout ça la rango comment le loto la sabino comment est-ce que tout ça la mafuta na biso fait maison parce que tout ça la on a ndaku to pakolaka to na problème na batache moni batache na biso diminuer to tient nos photos na biso on a comment to zaki na batache ebele mais grâce ya mafuta na biso fait maison nde omoni que batache nyonso o to zaki nango esili omoni nazali pena na batache o tali photo et ko circuler bomu na batache penza na ba bouton ezalaki ebele mais grâce à mafuta na biso fait maison nde bozomona teinture ezobima kitoko bino bolanda biso na Congo central na poto peut-être oza na ba produit ebele bosalaka mais bao baza na République démocratique du Congo pe na lukala to na Kimpese na Congo central mobimba wana biso bolanda oyo esala bino bien bomona ke boza problème ya pote mpona bino ezala toujours lisse toujours pimpante ndenge bozomona nga boye grâce ya mafuta na biso fait maison tosalaka biso tosalaka yango biso moko na ndako mpona kosala mafuta na biso fait maison tolakisa bino biloko oyo nyonso tokosalela photo ekocircule bomona ke mafuta na biso fait maison biloko nyonso tokosalela yango d'abord fozala na mafuta moko mpona oyo opakolaka nga na utilisaka mafuta oyo moni utilisaka mafuta oyo eza mpona asala publicité te mais ezalaka d'abord traitant ezotraité so totangi bien eza traitant ezotraité yango mafuta na biso tosalelaka topakolaka à part mafuta na biso oki mafuta nyonso oyo opakolaka omonaka ebimisako kitoko ebimisako mpona o propre osombi mafuta na yo wana ndeti nga napakolaka mafuta oyo yango nasombi à part wana oluki mafuta moko ya bana moi je préfère utiliser bébé rico monite bébé rico je préfère utiliser bébé rico parce que yango nde na trovaki eza bien parce que na moi boye ndeti na moi boye napakoli bébé rico pesa mpona nga bien na butu nde na kosala pakola mafuta na nga oyo na kosala bamélange lelo oyo bomona biso na bino tokomona mpona kosepesa bino tosala yango mpona tosepesa bino toluka kaka tobima kitoko place toza beauté ebima propre teinture tout ezala kitoko makasi à part wana toza na mposa ya glycérine glycérine toyebi ke elembisaka mpe po esalaka mpe po kitoko glycérine na biso oyo tosalela yango toza na mposa ya maki mafuta na biso loko eza mo ebele tosaleli de maki toza na mposa ya citron
citron na biso yango yo tolinga tosala biloko oyo bato nyonso na ndako okotrouva yango facilement oke na wenze okotrouva yango facilement otamboli otrouva yango facilement ke oyo bando luka mpe omoni te tolingi biloko oyo bato nyonso bakomona facilement lelo tosalela Nestlé tobakisa Nestlé mpona ebimisa etraite lisu mpona biso bien à part Nestlé toza na nido na biso en sachet soki toza na boîte na yo olingi tosalela boîte noa nido ofungoli biso topréféré tosomba en sachet toza na Efichal na biso Efichal na biso tokokende na baboutique so totuni kaka toluka Efichal na baboutique okomona yango Efichal eza vitamine E etraite biso nde toza na baproblème mpe kaka ya batache vitamine E oyo ekotraite biso toa na miel na biso yango tokosalela miel na biso toza na huile de cacao oyo okotrouva yango soki okei huile de coco moni mpasi bato basalaka meme bato baza na bazandu moni mpasi bato batekaka bakokoti otuni bango basalaka mpe babiloko ya bahuile de cacao toni tosalela biloko eza bio no biloko déjà batransforma mpo esala vraiment bien te tokoutilize susu produit oyo esungaka mpona batashe ndenge nga aza na batashe ebele esalaki nga yango na osalela mingimingi nazotiaka mpo esoigne mpe mpona biso biloko na biso nyonso wana tolakisi bino yango tokosalela mpona kosoigne mpona biso mais avant tout il faut kozala na bol moko ya propre oyo okotia biloko na yo nyonso bamélange nyonso tokosalela yango na bol na biso oyo bol na biso propre tokangosi bol na biso na bandako okoki kosalela yango okomona ke okoluka nango baproblème bao badermatologue esthéticienne te yo moko fe maison okosala yango bien ebongisa nasengi bino kaka bosabone massivement na chaîne na biso Marie-Laure Nzembo TV toza wana mpona kosepelisa baabone na biso nyonso oyo balingi biso dans le monde entier tofungoli mafuta na biso na biso yango oyo tosalelaka tofungoli yango tozwi yango totia yango awa na kati ya bol na biso oyo toyingisaki propre totie mafuta na biso parceke nyonso oyo kwa tosalela nini mafuta na biso nyonso tomoni totia yango nyonso awa na bol totiango na bol awa tozwi bebe riko mafuta na biso babebe oyo tolobaki somba n'importe quel mafuta bebe nalobi kaka te nga na osombaka bebe riko sopose mpe osomba bebe riko yo mais mafuta nyonso oyo eza ya babebe eza sans hydroquinone yango okosalela mafuta ya babebe nyonso tozwi yango lokwa mafuta na biso oyo eza ebele wana mpe fo totiango mwa ebele mafuta na biso babebe tokotiango mpe mwa ebele. Je vous prie de vous abonner sur notre chaîne YouTube pour na bolandaka nyonso ndenge ya malamu mafuta na biso ya babebe totiango mpe ebele parce que mafuta na biso mpe ya kopakola totiaki yango ebele yango mafuta mpe babebe totia yango ebele omoni tobalola yango tobaloli yango fo esangana mpenza tomoni te tosangisi yango omoni esangani mpenza ekomi kaka lokola eloko moko netika ekomi kaka lokola eloko moko tosangisi yango bien fo sangisa mpena mélange wana esalama bien ensuite tokofungola glycérine na biso tofungoli yango tozwi
tozwi tozotia glycérine na biso. Totia glycérine na biso. Tokozwa miel. Miel non? Totia miel na biso. Ata 2 cuillères. Ya miel. Huile de cacao, totia na biso ka mokie. Tozi huile de cacao. Totia huile de cacao. Mélanger yango. Toujours mélanger pour esangana penza. Mélangez ça très bien. Tout le monde était pour mélanger miel ou de cacao, glycérine na biso na kati mafuta na biso. To mélanger yango très bien. Faut que na opeta pâte yango et ça là vraiment très bien. To mélanger yango esili. To vu citron na biso. To vu citron na biso. Longo bambuma. To percer yango to fini donc. Na kati mafuta na biso tozosala to fini jus ya citron. To fini jus ya citron. To fini jus ya citron. Na kati mafuta na biso. Je vous prie de vous abonner sur Marinon Nzebo TV, partagez la vidéo, aimez la vidéo, bana mère. Nayebi ke na bandaku, oza na mafuta na yo, osombi biloko nyonso tolobi, osaleli yango okomona ke teinture na yo ekozala toujours kitoko. Bolulaka bolobaka Marina teinture bien, omoni biloko nasalaka ba mélange nasalaka po teinture na nga ezala toujours kitoko. Eza toujours malamu, osali mélange très bien. Okomona ke ozana problème ya pote o bambuma ya nyonso ebima te. Nga bambuma parce que nazimi salaka ya moko baye mosu na komi kobai na utiliser loko moko avant na propose yango bato nayebisa bato basalela nga moko na bani na ko utiliser yango moni esalaka ya mo esali nga ba bouton elongi soki eloko wana esepelisi nga esepelisi mpona nga te. Je peux pas conseiller quelqu'un eloko oyo nga moko na meki te. So nga na meki te na conseil oyo te. Je peur que ça mabe ba ta conseiller eloko moko mabe boye. Nga moko na omeka ngo so na meki na moni ke oui ça va. Nde na ko conseil na bisalela ngo. Mais tant que na meki na te na conseil oyo osala ngo te. Oyo ni na so baki mpona ba bouton. Esunga biso mpona kolongola ba bouton. Totie mwa ndambo mpona ezalaka mwa pasi okozwa ngo na bato bateka biloko bokoko. Okeka otuni bango nazoluka poussière ou à jaune esalaka mpona ba bouton et diminuer ba tache tout ça et deux mpona ba tache okomona ke ba otekela o yango ezalaka nango ba prix moko moins cher. Biloko nyonso nazosalela awa eza mpenza cher te. Nasali yango mpona eza fierté pe ekofacilite motu nyonso partout na wenze na biso soki okei okomona yango soki otamboli okomona yango. Donc nalingi te ke olukaluka yango omona yango te mais soki okei na bawenze na biso okomona yango. Maki omona yango facilement, glycérine okomona yango facilement, poussière wana okomona yango facilement et puis huile de coco okomona yango pe facilement. Toujours ntango ozosala bongo il faut kobeta yango mpo esangana yango nyonso mpo mosu esalaka bambuma. Totie poussière oyo tomoni esali mwa bambuma moke yango tozobeta yango boye
pour esangana. Et ça la bien ou soit pena et ça le problème te de toujours le na biso en poudre le quoi pour tchami to tcha Nestlé to préférer to tcha sachet moko parce que Nestlé ça paye de lisusu to tcha sachet moko pour na le quoi to tcha déjà Nestlé lisusu ezali et pour ça là to tcha sachet moko on a les soigner pepo au moins que ebimisaka peau propre mais les pena ebimisaka peau propre makasi on a pena que ba problème ebele ezali na peau moza na mosusu eza te les pena ezalaka propre toujours sachet na biso nyonso yale totie na mafuta na biso yo moko omekango soki omeki osaleli okopesanga raison na ndako oloba mpona ngai echange oyo eza ozonourrir mpona yo mpenza mpona yo ezala toujours nourrir ekosala bien bol na biso eza mwa moke ozomona biloko mosusu eza kosopana fo nyonso kotya ifo kobalola biloko nyonso kotya ifo kaka kobalola po esangana nyonso kotya ifo kobalola po esangana kotikaka yango bongo te ifo kobeta yango po esila monte baloli le na biso en poudre monte le na biso en poudre na baloli yango très bien esangani na mafuta nyonso nde na ozwa Nestlé na biso nakotya Nestlé na biso na mafuta na biso ata katikati ya boîte tote Nestlé na biso tobaloli Nestlé eza mpena compliqué te mpo eza mai tobaloli Nestlé na biso na mafuta na biso Nestlé au moins ata katikati ya boîte esala bien sikoyo tozwi maki na biso maki tokosalela jaune d'œuf donc jaune kaka tokosalela parce que blanc d'œuf ezalaka mpona masque tokosalela yango mpona masque mais biso toza na mposaka ya jaune d'œuf po tozwa jaune d'œuf tobola likolo boye po toza na mposaka ya jaune d'œuf mpona mposa ya blanc d'œuf te fo tobimisa blanc d'œuf nyonso tozobimisa blanc d'œuf nyonso ebima po totikala na jaune d'œuf tosasure que jaune blanc d'œuf nyonso elongwe tozwi jaune d'œuf na biso totie tozwi jaune d'œuf na biso susu awa tokosalela 2 maki blanc d'œuf ondire nyonso elongwe tozwi jaune d'œuf na biso totie sikoyo tokobalola yango mpo esangana na mafuta wow comme c'est beau tobaloli yango fo mpena kobalola ekota mpenza bien ekota mpenza mélange esalama bien kobalola mpenza mélange esalama bien mpenza kobalola yango bien oyo eza maki fo mpena koyeba kobalola yango très bien po mélange na biso esalama mpenza bien omoni kamera eza mwa nini oyo baloli jaune d'œuf na biso bien mpenza omoni balola yango très bien asalela eloko oyo nga moko na osalela bo nga moko nazalaka kobaye ozomona donc biloko oyo na conseillaka bato eza teke oyo osalaka biloko mosusu biso biso biloko mosusu te ka oyo nde naosala boye ndeti oyo naosala mafuta na nga moi ya opakola ya nga moko na opakola yango oyo moni oyo
ngamo muna opakola ngo mutu te mutu opakola ngo mais ngamo muna opakola ngo. Ça veut dire que na s'assuraki ke avant na lakisa bino ngamo na mekaki na moni ke c'est bon. Boso mona po na nga non, boso mona teinture na nga non. C'est grâce à ça. Naza pembe te naza mwindu te mais naza na kati kati. Yango boso mona tuna nga comme boso mona nga na bimi pe makase ke poudre na saleli eza soit numéro na nga te. Pour na sala emu ba mélange ba poudre. Yango mais naza muta mwindu na muta teint clair. Boso mona ba tache nyonso sala esala nga mpona mekaki mafuta mwa ya mutu. Yango esala nga bambuma ba tache omoni grâce ya ba mélange oyo yango bomoni ke nyonso wana esili. Yango na kolinga te na conseiller bino eloko oyo eza ya mabe. Soki eza ya mabe na lobaka ngambo so na meki na moni simbi te na so komeka te po esalo mabe tala nga nde esalaki nga. Boso mona. Donc ça veut dire que oyo na conseiller yo ngambo na sala la. Ba biso ba yaka na mona ayedisi bino bo sala bo mais ye moko asala eloko mususu. Tofo mona rango. Asala eloko mususu mais a conseiller ba eloko mususu. Ngai oyo na sala la yango na conseiller bino bo salela. Mona suka yango na vie efficial. Vitamine E otolobaki wana eza ba comprimé nango. Faut la bisa ba comprimé nango nyonso. So na vie comprimé moko na che ba comprimé nango nyonso. Po eza en comprimé. Eza ba comprimé. On a déjà 3 plaquettes pour mafuta tout ça eza moins ebele. Ce qui peut bon monani efficial en liquide déjà ndenge ou de cacao na biso eza parce que bateka yango pe osombi kaka o mesure kaka ochenga na chenga na zotia ya oyo parce que ya oyo nde yango ngana monaki yango monanaki facilement yango moni pe na zotia yango. Je vous prie de vous abonner massivement. Numéro eza affiché eza numéro na biso ya WhatsApp. Vous pouvez biso na WhatsApp, vous pouvez biso na WhatsApp le numéro wana pe vous pouvez biso na Facebook na page na biso Marinon Nzebo pe Marinon Nzebo TV ou na compte normal ou pouvez biso ou sengi so oza na posa d'explication mususu ou pouvez biso na WhatsApp ou mona ke to couper ça ou l'explication ou e ko bongi pona yo teinture na yo oza na Congo central escape to enregistrer mission biso oza na Kimpese oza na Lukala contacter biso tokoya vers yo topesa yo ba explication mususu oyo oza na posa nango parce que toyeba te bela poto baza na bablo na bango ebele basalelaka soki olandi olukiluki yango mpo omona mpo omoni yango te aexplike bino bokewe na balini mpe omoni yango te. C'est un peu compliqué parce que eux là-bas ils ont beaucoup de biloko ebele bakosala po ebonisa mpona biso biso oyo ezala mwa mpasi yango tolingi babiloko oyo eza bio tosalela biloko eza bio ke biloko oyo toke toluki yango eza mpasi na marché eza mpasi mpona komonana donc eza mwa mpasi mpona biso mpona bateinture na biso ebonga yango tolingi tosalela oyo eza bio naturel na bawenze na biso bateka yango topréféré tosalela wana mpona kobongisa mpona babote ya bamama nyonso ya Congo central bozomona te na te officiel na nga na balo officiel efinanaka après beaucoup de temps na otika yango mwende nasali boye eza bapati ya bamélange ya biloko ebele nakotika yango boye te mpo natia yango na frigo soit congélateur soki otie na frigo eza problème te mais soki otie na congélateur il faut bosala effort bodimine mwa ndambu ya capacité ya frigo mpo mafuta na biso futa pakola yango ezala malili après 2 semaines donc obimisa nango otie no à la portée de tout mais avant 2 semaines atie bamaki natie baminiki soki otika yango ekopola ekosala solo mais mpo esala solo te il faut bomba yango na kati ya congélateur soit frigo otie na bozwi so oza na frigo otie na se wana malili wana esala yango bien esalaka epola te mais soki otika yango à la portée bo ekopola ekosala mabe ebando bisa solo oyo obando pakola yango kaka na butu moni avolala ntango tosokola na butu te na pokwa tosokoli na butu avolala ozwi mafuta oyo nde opetiki na nzoto opetiki na elongi na moi omoni mafuta tolobaki riko soit mafuta nyonso bebe oyo osomba na moi osaleli oyo osaleli riko oyo parce que na poto baza na bamafuta na bango ya moi bana mafuta na bango wakopakwa na moi esunga ye mais biso toza nango eza mwa mpasi nazoloba mpona bato toza nango
po to mona ba biloko wana eza mwa pasi yango na conseiller bino oyo to salela na moyi tosali oyo na butu ya kolala opetiki na yo mafuta na yo oyo ya ba mélange oyo ekosala o bien na tongo okolukotia maquillage na yo komona ko makaka kitoko to pimpante ba momoso ozalaka kitoko otunaka nini tala secret na ngai nalakisi bino nalingi komona ba secret oyo mpona ngai moko te nalingi bafani na ngai nyonso balandaka ngai partout surtout na Congo central awa bosalela kaka oyo toyebisi bino biloko na biso tosaleli yango wana toaffiche bokomona biloko nyonso toaffiche wana oyo tosaleli ekosala bino plaisir ekosala eke mpona bino teinture ebima kaka kitoko tozana mpona kosala bino plaisir mpona kosepesa bino esengo na biso ezalaka ke ntango bolandi bosaleli esali biso bien ntango bookoma bozolobaka tosalaki esalaki boye esalaki bien donc soki osaleli yango okomonake ozala na toujours mpona otalanga mpona nga eza lisse moyen natelatela makasi eza te teinture na nga eza toujours garder biso olingaka bapembe te kwa omone moi teinture noa bien omonake ogarde teinture na oka wana oteli te soki oza mpe pembe ekogarde ka teinture no ya pembe na wana me pembe no obimi propre makasi omona pembe no ezala lokwa mondele pembe no ezalaka propre eza bamélange ya babiloko ebele babiloko eza bio po tosalelaka yango esalaka ke bamélange wana ntango tozosala yango omonake teinture na yo otela te oyinda te mais egarde te na yo toujours kitoko nde tolobi ke fo osalela yango kaka na butu fo osalelaka wana na moi osaleli oyo soit mafuta babebe nyonso oyo okolinga komélange na mafuta na yo nde yango okosalela na moi komonaka ntango otya maquillage na yo ozobenda beauté na yo obendaka bien obimaka kitoko makasi bamama est-ce que toyoki est-ce que to comprendre est-ce que tokochanger tosalela yango tokomonake tokozala na problème te na bapona biso babiloko ezobima biso surtout babiloko ezobima biso ya banoir nakoyi na sujet wana kala mingi te eza babiloko mosusu tozoutilize babiloko mosusu tozoutilize belebele ezobebisa biso po yozaka mposo otela jaune apo kotela yango omona ndenge apo soki oteli awa esali o biloko ya noir wana mpo elongo ezalaka problème omonake otya maquillage ozobongaka te mpona nini baproduit oyo otyaki wana eleki makasi tala ndenge ebeti yo awa esali yo banoir esali yo mabe merci na baabone na ngai nyonso bolandaki biso dans le monde entier partout bolandaki biso na kosenga bino kaka bosabone na chaîne na biso ya YouTube mpe bokomela biso na bapage na biso nyonso Marina Nzebo TV komela ngai na compte na ngai normal na Facebook na ko répondre yo ke mpe na TikTok oaime opartage bavideo na biso esalaka biso bavrai bien bozalaka toujours branché na Marina Nzebo TV eza kaka esengo mpona kopartageaka bino na kosola na bino nde esalaka biso bien bozala branché bosala mafuta na bino to ka suite bokomela biso komela biso ke nasalaki mafuta naza depuis boye esalinga bien wapi esalinga kitoko wapi esala biso bien tokocontinue kobakisa su mayele lisusu makasi mpona kolukaluka kosala barecherche su komélange mpona koya lisusu kolakisa bino parce que ntango tomélange tosali tomeki tomoni ke simbi biso tokoya kopartage yango mpe na biso mpo biso mpe place toza partout toza tochange teinture na biso toyena na problème ya po problème ya teinture olukaluka basoin ebele ozwa te tala swanga na propose oyo yango osalela yango omonaka oza so na problème ya po te teinture no eza toujours kitoko makasi kitoko wapi bana mama ba bien merci na bino bolandaki biso depuis Kinshasa Roli Wakala merci na bienvenue Ntondi bienvenue Ngangu autorité morale merci na Trésor le banquier merci na mama Nicole Ntuela merci na Hervé Ndinga merci na Hervé Lueso HM merci na yo HM autorité morale merci na Roland merci abonné na nga nyonso partout bozali bosabone bolemba te bosabone botala bavideo na biso bopartage boeme esalaka biso bien ntango boyemaka bopartageaka bavideo na biso esala biso kitoko makasi merci bisous ciao.